na msabi ya munene elongo wana eseli mbuma lokola maya moto na likolo mwana moko tozana na lipa wanza infirmier apa sola abando selanga so bala moko lokolo evindi ebando salanga pase bando bimisa ba mai apa so azo pasula ezo sala ba poto nde ko salanga poto munene na sima likolo na likolo wana lokote za minene penza soko talango eza somo ok azoko kutambula tena vandi kaka na si voilà mais okomaki ya ndeni na Sebeko nakomi par quel moyen bana na ngai ya mosala oyo nasalaka bato ya mitema bazangaka te bamama ya fa afa oyo etambwisami pa mama Karine Pala voilà nani fani katalai ok baye na ndako baye kozwa ngai bazwi taxi bamemi ngai yawo nazalaki na moto akotala nga te bazalaki anga moko na bana na nga bazokipe ngai voilà le colon juste des années. Le colon juste des années. 10 années. Internaute toza awana la fille ya mama Makila mama Mbote papa kombo nani Fanny tala caméra toye a na hôpital à Sebeko tozwa ki urgence que mama Makila aza malade. Est-ce que vous pouvez expliquer na ba internaute o baza pe ba fanatique ya mama Makila abeli nini pe elo nini sali ke a se retrouver na hôpital? Malade vendredi le 2 janvier pota na lokole vimbaki yo sala mai papa soli mai provoquer pota e bandela maladi nde yango wana pota na biso tokanisi esuki kaka ya moke po te komi munene azwa pe traitement na ndako me esimbi nango te esimbi te po te ezokoba kaka po te ekoti ba infection mambo ebele po te ekoti ba infection banda mama beli aza na communauté ya baartiste et comédien. Est-ce que présence ya baartiste et comédien ezalaki remarquable pendant ba moment azali na ndako? En tout cas ba mingi atena ndamona na dernière minute nde namona po avant fanya ya nga kutela matanga dadi na solene mama za maladi na bisaki nga na koya komema mama na hôpital bakunda na pa dadi nde komema mama na hôpital nde toyo kofanda mardi toyo komona ye pe na tongo aye bobongo matoki hôpital na mama nde ba mama fa baye koya pe toye pe na bango elongo toye na bango elongo nde mama oza pour ou contre nde ba rumeur ezotambola ke mama babwake lembasu ebino boyene na hôpital te nga na yebi na ngamba sute na yebi ka pota médecin alobi na bino nini ezaka pota bango batraita pota na bango bayebi mbasu te bango bamoni kaka pota batraita yango babi mpe eza bambasu wana na hôpital batraita na bango yango mpo mbasu soki moto ayebi eloko te batraita yango esila nango bato batraita yango esila banda mama ye na hôpital à part afar oyo eza association ya bafemme artiste banani lisu baye korendre mama visite ma belle ayaki awa na ma vie mama Olive atindaki bango mama belle ayaki na ma vie bape contribution combien bape contribution na ba mama Olive atindaki combien bon ezaka mbongo batindaki mbongo à part bango ANTPC eza oyo eza association nationale de théâtre populaire pakosiko ezali plateforme des artistes et comédiens cinéastes
fondation tokaniseza avec JP Massamba toza pe na bomoko oyo botami et aussi AAC oba Herman Bazakana Badakosa banani déjà oyo moni ba yepe na apport na bango à part o mamo Oliva Tindaki d'abord na mutu te en tout cas ko balokuta te na moni mutu te ka ba mama fa na Fanny Katalea na mama Olive na moni mutu te à part wana na bato basepela na mama Kila bazara libanda wana part na bango nde batindela ke moi mama somba kisi mama somba eloko tia na ndako provisoire po ozala nzoto makasi susi ezala te mama sala boye somba ta mwa lipapo tia na makolo oyo baza libanda bafani na ye oyo baza libanda wana ndenge nayebi. Mais maman a joué na ba producteur ebele notamment Major Bisadidi Titi Kalu ba production ebele banda maman Bele est-ce que vos 8 ans ya contacter ba producteur wana peut-être bazo couranté Major Zolozolo banda mama nanga bandi maladi ye kutu na ninga penda ko loba su makambu na ye penza te po epesa nga kanda mon mama Kila ntamatisi Major wana kutu lobela te mama Kila mutamatisi Major Zolozolo aza maman abande pa Major avant ba mama Bele mama Kila mais Major soko saboter maman lelo na pasi nga pende na za na regretter aka nango. Est-ce que vous temps ya lukae ayebi ba message nyonso ko melaka ye ayebi na papa JP Masamba ne bandela mama ya lokolo pasi wana auta koleka wana atali nini mama ndoto eza pe te papa makolo pasi lokolo ezosanga pasi na kotambola te ça va mama na kena boye na kozongela o banda bakenda na ye muta batu nayebi nanga te po ya na major so na sisi ba course na oza na major message nini oyo otindanga na yebise par rapport ya Santa mama Major Zolozolo mama Kila aza mama na yo aza artiste na yo lelo pe soko mama musu pe tokoloba te mais lelo soko sundwa mama Kila ngai mwana e Fanny ya suka na regretter sunga mama Kila aza mama na yo aza mama moko pe na ba pièce ya yo wana sepelisa pe bato ebele pe basedana ti lelo bato batalaka ngo bato batala babenga nga na matanga dadi totala théâtre basala boye epa na dadi epa major bantonzingi wana bantonzingi basala pa baproducteur boye nga nazwa ba message nyonso ti dadi azalaki na mort surtout Major Zolozolo nde bakumisa yo na ba pièce ya mama Kila babenga nga na matanga dadi tozotala Major Zolozolo na mutema mawa pona mama osoko pesi mukongo ndo pesa ye mukongo boye bato balobela ngo mingi batanga na liboso batanga ba producteur musu te liboso na Major Zolozolo mais ndo néglige mama oyo pesa la bato passe esala bato passe ya osunga mama aza mama na o fongola mutema lembisa mutema ne ezalaka oleki boye mama Kila ndeni zwa otikala kolia tikala komela ti zongisa suma wana ezalaki na kati ya mutema mpona mama azosouffrir nazala mingi oloba te mama za ba fanatique na poto lancer message moko ya SOS wana et permettre bato baza na mutema mawa tolobi te bato baotindela mama ba $50 to ana besoin ya muto akoyi kolobaki na ana $500 na ana $1000 na ana $2000 bon nazwi prise en charge mama balongola ye na chambre ya bato nyonso batia ye na privé pour na soins médicaux na lancer un message fort message ndenge eza SOS bosunga mama aza artiste moko asepelisa ye bino bosunga ye nanu ya kobomba eza te nde aza na hôpital awa na ndaku azonga te aza na libanda babimiseno na ndaku ça fait mal au cœur ami internaute mais bomoni bino moko la dame la pleurniché donc maman na minute oyo maman za libanda mbongo garantie zate ba moyen zate sa fille cadette elle s'appelle Fanny elle a pleurniché vraiment to senga na bino za SOS to lobi bien bato ba pesa bato ba $50 te parce que $50 eza mbongo garantie te to ana besoin ya bato ya kolobaki mama Kila sepelisanga mama Kila nazwa toli na nzela na ye
$500 na nga yango, $1000 na nga yango, $2000 na nga yango. Botinda yango esunga mama. Chambre pe mama za eza chambre ya bato nyonso. Bomoni tosala interview libanda. Na chambre baza 4 lits. Au moins toza na posa mama aza na chambre privée. Parce que baobi ba moyen zate moi za chambre privée. To ana besoin dans chambre privée, so ba invité ba makambo ba oswana ba invité za la paix privée. Émission ba osala za la privée ba to ba voisin ba yo kangote. Vraiment Fanny, oui. Je sais que ça fait mal mais ressaisis-toi, paie sa numéro ya téléphone oyo kosala ke mutako utinda mbongo abengi na canal na bino. Numéro nangeza plus 243 85 136 91 33 plus 243 85 136 91 33. Merci Fanny. Vous